Un mot d'abord pour les musiciens nyonso ya Congo. En tout cas, ngana banda rolo bango. Combat ezala jamais na musique. Les musiciens ont fait quoi? Bozo tika ba politiciens bazo kota poto bazo bima. Bazo sala ba réunion bazo bima. Bazo yana bambongo bazo bima. Mais pourquoi boza basé sur les musiciens? Kofi abetate, fallait abetate, mokeza na nzala, mokeza na bitumba, bat bazo kufa na est. Félicitations à Kofi Olomide. Vous êtes un ambassadeur. La critique à titre wana, mais na vandi Nathalie que président de la République a vandi ti a boulé ka pe sa Kofi en pourquoi? Koyoka ya Laurent Sokoko koloba babiloko o complot contre votre propre pays. Pour l'intérêt na bino na ba poche. Ennemi congolais, Ezaka congolais. Ça fait trop mal. Ça... Pourquoi tu vas finir Laurent Sokoko? Why? Quoi? Est-ce que tu vas landi penza Laurent Sokoko bien? Tu vas landi était. Il fallait 200 millions qui ne pas combattant. Rebelle Salema. Batu bakufa. Après bako sabino na est, batu bazo kufa, batuchi, ba Rwandais. Mais les Rwandais ce sont vraiment les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui un combattant a ko fongola sou mon konaye a lobby na poto bandimi ba salier confiance? On dit ma souste ya. Kombe sili. Ya Laurent Sokoko sabi. O monite ke no combat na bino nyonso. Et que no ya Laurent abika nenga chaka mbongo na ye. Angers. Pona combat. Ache susu mbongo na Angers. Angers poésie là. Bokichu acha papa Laurent Sokoko na kisi. Ya bandaka. Comment akobando yoka ye? Ya Laurent bimina kati ya kunda. Ayebse likambu ke no kosala ngote ye pe na sala. Comment on a profité puis effectivement moni profité. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. Yo jeune garçon kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcer spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro
pour la infection. Ahmed Azo soigné. Docteur Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est quelle heure? Attendez. Il est 17h45 à Kinshasa. Bientôt 18h. Tolaka Kibino Ake, Tozongi Labo. Il y a Laurent Sokoko, Moïse ya Congo. Il y a Laurent Sokoko. Merci parce que Outuko déboulonné. Système Obiso Tokansaki Keno. Et Zalaki Wana pour les intérêts des Congolais. Merci à Kofi Olomide. Monsieur l'ambassadeur, via Bada. Mon pao. Non, j'ai vite compris que Kofi Olomide a fait un grand travail. Il y a certaines personnes qui vont comprendre après pourquoi moi je dis ça, que Kofi Olomide a joué un grand rôle. Il y a Laurent Sokoko. Eh! Montant au Nyon Sonzambe nanga nayoka ngoka na palais du peuple kuna ba député na tina kati ya gouvernement to sala bande kona biso ya ba combattant nini pobo luka ko boma biso ba ideo to fanda kana Kinshasa awa boya ko poudrier capital awa pona ko zwa nini pona ko gagner nini et pona ba intérêt privé na bino ya Laurent Sokoko. Ya ngano bengo ya Laurent. Papa Laurent Sokoko Nzambe apambola yo ndenge o déboulonné yo bango tolaka kibino te tozonga labo tozongi effectivement labo na concert nanga Saratola bomoni était même bilamba ndenge tosala ki la première émission toza peka la même bilamba na deuxième émission, ce qui veut dire que tokena ki oluka. C'est ça, il faut que tu sois content et aussi la investigation. Mon réalisateur, nous bois qu'on a battu après. Faut nous la nam Sarah. Pour que les gens sachent que tu as vraiment avec Sarah Tola. Faut nous la biso nan. Faut nous la biso. Tu as li avec Sarah. Maman, tu outil investigation. Nous avons ça. Nga pe kout kolobate, mais nous sommes obligés de le faire. Un mot d'abord pour ba musicien nyonso ya Congo. En tout cas, nga na banda kolobango combat ezala jamais na musique. Les musiciens ont fait quoi? Bozo tika ba politiciens bazo kota poto bazo bima. Bazo sala ba réunion bazo bima. Bazo ya na bambongo bazo bima. Mais pourquoi boza basé sur les musiciens? Et les lo plaisir nanga eza ko betela ba messé na biso maboko. Tala kitira mi ya mboka na biso ndenge kitaki. Kofi abetate, fali abetate, ede abetate, abetate, mbokezana na nzala, mbokezana bitumba, bat bazo kufa na est. Ceux qui errent au kangisa mbongo ka ba musicien wana. Ba Union Spi, ba Fali, ba sala ba fondation, ba so cha wache ba mbongo na bango apasi matolo, ba sungi bandeko. En tout cas, félicitations d'abord à Kofi Olomide. Parce que nous avons déboulonné le clan aussi Kofi Olomide. Présence dans Angola. Voilà. Si le auto il y a Laurent Sokoko à s'excuser na Fali Poupa, na fait rigoler la bande de cognos tout au bazaki les concert et bêta matin na poto. Les lots grâce à Kofi Olomide à faire exploser les combattants. Dans la bande au bango matin midi soir.
combat nini salamaka na bamusicien kaka na musicien. Félicitations à Koffi Olomide. Vous êtes un ambassadeur. La critique à titre wana mais navandi natali que président de la République avandi ti aboulé ka pesa Koffi en pourquoi c'est qu'il y avait quelque chose qui est important au biso tout le monde a été et n'a confirmé une fois encore mais c'est l'ambassadeur Koffi Olomide. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi j'ai de larmes aux yeux. Je l'ai toujours dit, vous devez faire très attention avec nos frères, nos sœurs au Baoutaka, Europe. Vous devez faire très attention à Bango. Surtout France, Belgique. Vous devez faire très attention, même Bino Baïbo Fandagana Poto, vous devez faut très attention. Surtout au voyage à Mingi Kinshasa, sans objectif. Vous devez faire très attention. Bayaka Kosala Makamoni Nakin. Koyokaya Laurent Sokoko Koloba Babiloko o complot contre votre propre pays. Pour n'avoir intérêt na bino na ba poche. Congolais. Congolais. Ça fait trop mal. Sarah. R Yolandi ya Laurent. Place de outil. Matière ba pesi biso. Oko solana ba imboka nini. Mais ngai déjà nazo regretter hein. T'as des Congolais on dirait ça ramaele kokate totanga mingi te. Mais pourquoi ba tu ba finga Laurent Sokoko? Why? Quoi? Hey, ma béni ni ya Laurent Sali. Pourquoi tu sais anglais mon? Eh oh, et comment on ya? Adassa di. Adassa zo pisa kuna kwa. Formation. Après why mingi sous. Za calme, voilà. Et t'as dit batu ba neti batu penza est-ce que batu penza bazo ita en information. Bazo ita en information. Est-ce que batu balandi penza Laurent Sokoko bien? Batu balandi était et fabricat to bokila lokondo. En tout cas, félicitations. Mutazala bongo po na vie mutaza parfaite azate. Mutakoza aza otambo na nzela mo ya mabe après conscience et nzelo na moni ya suki to côté na zongi sima. Merci pour zongi sima yaya. Pour la bonne cause aussi. Pourquoi batu bozo condamner Laurent Sokoko? Il fallait 200 millions wane kende na ba combattant. Bacha na ba push na ba. Rebellion salema. Batu bakufa. Après ba kosabino na est batu bazo kufa, batuchi, ba Rwandais. Mais les Rwandais ce sont vraiment les Congolais. Batu banga ba ki ozombongo kuna bango de ba Rwandais. Batu babundisaka musique batumba ba mituka po fallait beta concert tende kona Kongola beta te me dajo ko beta. Nani ba benga ke nani komone nani. Babuna boy akobeta. Céline Dion akobeta so komika Congolais oye otumbi mutuka. Ngala lobango met fois kombeza ya en na utolo wa même émission tout ça là il attend voilà kombeza motema mabe kombeza auto mona te ba la biso alors bato bozo finga ya Laurent Sokoko boza na mayela bo moto bolanda sous émission makambo biso to zui Isa babilo msusu toko lo bango na média mais il y a Laurent Sokoko ko la démission du début jusqu'à la fin pour comprendre que objectif ya Laurent azat décisif bazali na posa ba sil sa combat facile là non facile là c'était ça juste ça ana posa combat sila alors pour combat sila il fallait tous analystes ba cible nyonso na ba o ba Kinshasa c'est grave. Et bazui batu nyonso o bazana katia ko. Donc nous vous informons na ba o bazana Kinshasa ba comme on a bino na ba liste za. Vous devez faire très attention. Oh ya. Ana rigolo kota batu. Biso vandi kaka baba no kene comment complot contre votre propre pays. C'est la haute trahison ça. Kalezala ki babengana Kabila. Na olobaki on émission. Oh wande to zo mona mboka. Bokosi bato Rwanda ke ibozi mwana mboka. Kombezo kobakaka. Izo kobakaka. Pendant combien d'années? Pendant combien de temps? Bonio koliba musicien. Pourquoi cette méchanceté? Na bande ko na bino mo ba Congolais.
Il a dit Kobanga. Moi, je peur. Même pour nos salles l'émission, moi, je me suis dit, nos salles en ôté. Mais après un temps, je suis un Congolais, je le sens Congolais. Oh, émission Laura Sokoko. Na minute eza internet mobimba na ba page photo telema. Makamba komba o esila to mona clair bato babatami na sima komba. Oh bazo bundisa ba Congolais. Babima. Mais to comme finga Laurent Sokoko. Asad neti. Oh abandé ko futa mbonga za ko financer oui. Aboya ngote. Azaki combattant. Oh aboya ngote. Azaki financer na bango numéro 1 na bango. Azaki combattant aboya ngote. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Voilà. Encore tozako finga ensemble. Bamsu babenda na batika. Ba changer lignée. Neti ba capage. Abima na clash. Abima na base. A changer lignée. Azalaka na kati. Afinga pe. Il y a un temps pour tout. Ba émission ezali. Ndenge moko pena Laurent Sokoko azalaki na kati. Maintenant amoni ekomi makamba la lisa congolais abi komba ngo apparemment comme koma sérieux comme koma sérieux. Tozolela bandeko na biso ba okufa na est mais biso mosko to banda suko boma bango. Damien na sa ni na skoli maboko ezalaka. Boyokana ki likita bobo mamutu mais moko abaluki a changé na ye. Aiko dénoncer. Comment on a nté ezalaka. Mais pourquoi vous insultez Laurent Sokoko? Yango bozo kufa piaka na vie. Ah ngasko tango transfert dans un peso ya la grâce. Bogo suka. Ya Laurent Sokoko ngape transfert ba osa la rapa po ya Laurent na Kishasa a tozo akala na la grâce. Skotango bala rozwa nga ya la ya Laurent Sokoko otinde la nga yanga. Étant que une petite sœur FAP4 leki na ye habite yozwa oya ngoyo poto osa musa malam ba na keva na business class na ke moi tour les États-Unis à 2 semaines allez bobandi ko finganga ba émission il faut tout ça là pour na ko sauver peuple congolais tu sais Sarah na katioté excusez-moi vous allez comprendre que le lona Sarah sincèrement OK boy c'est-à-dire eza na ba famille misusu eza na poto wana na nzela ya ba campagne o bandeko na biso ba combattant ba salela bango na ba télévision ba yina même mbokwa oyo bah, comment même pour venir ici, c'est tout un problème. Pour envoyer même quelque chose ici, c'est tout un problème. Pendant que Bino Bozoé Bakeno, Bison de Toa Boetozo Lité, donc, vous avez un objectif pour faire avancer le pays. Pour faire donc avancer les pays. Objectif Nabino Ezali était pour tout le moyen, tout le pays wana na moto, na feu. To peli sa moto, to sopa essence, na moto o déjà, ezoko sopana. Aujourd'hui, ceux qui ont bomi ferré. Aujourd'hui, ceux qui ont bomi Fali. Aujourd'hui, ceux qui ont bomi Werason. Aujourd'hui, ceux qui ont bomi Kofi. Aujourd'hui, ceux qui ont bomi JB. Ceux qui ont bomi JDT. Ceux qui ont bomi Tade. Ceux qui ont bomi Diego Milito. Ceux qui ont bomi tout ce monde-là. Et après, aux Zouanines, 200 millions, s'il vous plaît. Au bino, il fallait besoin. Ya Laurent Sokoko a lobby bozwa. Ba détourner kasi biso tuna kati tozo bandam ndam. Ya Laurent les a dispatchés. Ati nangoka na este. Ya Laurent kata yango. Ndambu ya. Et puis bino vous devez faire très attention. Bande ko na biso ya ba combattant yango to utaki oloba awa combattante oda utaki ofinga jibe mpiana. Vous êtes toujours combattante. Vous êtes toujours comme ça. Voilà, donc vous êtes toujours comme ça. Bande konabiso vous devez ça fait trop mal. Est-ce qu'aujourd'hui un combattant à quoi font la somme qu'on a à lobby na poto bandimier basalier confiance. Ya Laurent Sokoko sabi. Au moins que non combat na bino nyonso. Et que na ya Laurent abika nenga chaka mbongo na ye. Angers. Pona combat. Atie susu mbongo na Angers. Poésie là. Pour yem talaki financier. Et puis pardon lobby po asenga pardon fa betsa non. Ba musicien wana nyonso wa leze bango. Pas ça ndenge nini. Pas ça ndenge nini. Où allons-nous? Où allons-nous? Donc mouté mama be na biso moko.
Makambo est dans la place T. Makambo est dans la place T, les combattants. Et toujours, vous Au êtes là Congolais. pour des insultes. Quand tu bien ça. Bazui bango matière nyonso ba localiser bango point nyonso baza et puis ndenge baza bongo moi bakima ana Kinshasa ezate mukamate na aner kuna kaka na aéroport wana bazuyo do moi bakima awa ezate siko ba oyo baza awa talaka wayambo abi yaloga tudie boloka yozui viso ke Portugal ko so mbongo ozonga ka bina ozonga langa susta be bongo tiki komba ona tiki nanga siko ba musicien ba beta concert o etalinga susta donc ya ke déjà pour na 200 millions donc babunda ka pona mabumu na bango et non pour un intérêt national pour défendre drapeau ya mboka. Aujourd'hui vous avez tué la culture congolaise sur le plan international. Vous faites la honte de la musique Yamboka na biso. Le drapeau était les magalisos sauté pour voir le lot comment on a drapeau kaka daju so qui doit beti do concert moko boye congolais moko donc a changer na nationalité a beti concert moko boye mais ba oya biso oyo bazana ba frère na ba sœur a bazo donc ata concert na Kinshasa ba musicien ba beta te donc jiba finga mika po ba beta na le 30 juin tande bosambwe boluka musala mususu ya lora soko sa bomi cop ekufi boluka musala mususu bazongeli échafaudage et bino pe bandeko et bino pe bandeko na biso misusu il y a des combattants intelligents. Je connais 2 ou 3 baza mayele mais bakotaka na buzoba baza mayele mais moi des fois je regrette akoma wana ndenge nini. Auparavant to bano trouver ngo normal que non à cause na bango eza peut-être noble eza pour défendre le Congo. Mais or, c'était pour ses intérêts privés. Non, mais il a tout montré. Noir, c'est sur plan. Ça fait trop mal, Bandekonabiso. Alors, vous devez faire très attention. Quoi, Oyoza? Yo odo sur la gana combattant, na combattante. Il faut keba, comme on a yo ekoya ko se retrouver kuna. Peba ko benga yo okende ko s'expliquer. Vous qui avez des séjours, parce que tu défends cause moko boya Congo. Awa déjà bazo bimisabino lokola ba terroriste. Les gens qui ont voulu faire la guerre face. Et puis, il y a ça insistant dans la preuve, oui. Abi, oh, Monica Kosi a sa l'émission. Il y a boto c'est la carte. Et puis, on a fait les kelanga. Mobile a été métis, si qu'on t'entend bokechu. Il y a kota kana minute. Na minute, il doit répondre. Métis, si qu'on doit répondre. Il y a Laurent Pabi 45 émissions. 45. Bisous tout ça comme. Non, Nanti. Fodé. Motivation avec l'argent. Je suis exact. Voilà. Alors, il est à la grâce. Donc, on est à la grâce. Donc, motivation avec l'argent. Motivation avec 45 émissions, ils sont fois-des. So, il y a Laura Pessima Kambo. Bande konanga ba journaliste, les Congolais. Pour faire la mise jusqu'à quand? Tout élément. Tika. Tout élément. Tout faire la mise sous quand? Mboka donc comment nango moi 3-4 personnes mo ba sangani na bango allez ba créer wenge na bango allez to bandi pe ko lia mbongo na biso to komi pe ko et puis moi ce qui m'a fait mal bokitu acha papa Laurence Okoko na kisi ya bandaka comment akobando yoka ye ya Laura bimi na kati ya kunda ayebise likambu ke no kosala ngo te ye pe kosala comment na profiter et puis effectivement moni profiter. C'est quoi ça émission bien moni profite amona profite comment na monsieur za na chombo comment monsieur za na chombo wana nenga chombo ba mazao banga no waya na nenga chombo ba mona na parce que Kofi mutamemi kisi wana o désactivé mais Kofi aza délivrance pour na ba musicien Kofi aza délivrance pour na ba musicien et aussi nazo tirer moi ni mo pour dire na ba musicien na biso il est temps. Réveillez-vous. Il est temps, réveillez-vous. Ngana lobaka boy. Pardon maman. Soki komba o ba misie ba sangana ka banga ba sise ba combattant. Ba pesi bino piste yango. Yango bokota. Bokota. Osangana. Balaki se bino batu oyo babaki kokoluka ba malheur na bino. Taka ba koma na niveau ti ya koboma ke akiti kishasa ba. Que non ndenge bazaki bongo ils étaient prêts. Même ya bazui ba mindu parce que baza na batu na bango misusu awa les général o bazo tanga wana aza awa ba combattant mususu baza a donc ça dit ba se communiquer
parce que communiquer donc aujourd'hui ouais donc tu vas piquer aux angles à faire na biso ka boy aux angles de werason ka boy Kabila bomi et puis yango wana ngana insista mingi bolingo loba makamu na réseaux sociaux sans preuve ka po boyina mutu moko bolatisa ye ngambo asala nini papa bata asala nini Kabila bata asala nini soko batu babomi baza ba combattant mais ebima awa Kabila mais après suka ba koleka et puis baza na désordre moko bien organisé, c'est-à-dire basali makamuna bango après avoir changer yango forme balatisi yango mutu non ya lora bien ba dégâts nyonso basala so basali ba filmer batindeli financier wana 200 millions de dollars azaba vidéo nyonso tala mamto sala ki to sombaki ba grenade biso toza fin nyonso ane ko bima ba vidéo ezali nzoka ba vidéo wana ebima po et motivé financier on appelle tonton Moketu abimi abandi koloba abandi kofinga moni mutu so aza lokoso mbongo so lingo boma e chela e mutambu il faut les kaka na nzela mbongo selon ba analyse na ngana comme koma déjà place mon robot so les pièges il y a des choses ici on peut pas dévoiler ça on peut pas mais esenga kaka basi sa combat pour combat za okende su ya ba congolais te comment il combat boma congolais boma muninga na congolais parce que ceux qui bayoki ke moninga na na congolais akufi aux vidéos au tindeli financier mbongo emati est-ce que wana vous combattez pour la bonne cause ya mboka na bino vraiment est-ce que ça c'est pour la bonne cause sincèrement et ça l'est passé mais c'était juste émission kokaki kokoma na ba 20-30 minutes c'était juste yako la musa en tout cas il y a Laurent Sokoko félicitations t'es vraiment ce que ça bat bazo aïr yo ngana yambio maboko polele papa nul n'est parfait mutaza sali sumuka nzambe mutu nyonso to asumukaka mutu nyonso atambolaka na désordre pe un moment habité na tiki nanga vie oyo nakomi na tiki kindumba nakomi nanga kosambela na tiki koyiba naluka musala na sala c'est normal tu les as soutenus pour un combat réel et après abanaki oyeba te combat nini et puis ndeti pe batiaki na kisi te Laurent azali na kisi ndeti batiaki na kisi comment un millionnaire un monsieur très intelligent comme ça et bambalé na histoire moko boye et puis abanobimisa pe mbongo akota pe na ku moko boye mbongo banoleka est-ce que bachaki na kisité par exemple tinda mbongo ba drapeau atindi tinda mbongo ba camion to retumba na New Arena atindi donc et puis muto benge Boketu non c'est ça sincèrement. Donc aujourd'hui nous avons compris que bandeko na biso otambola onion so ba maman des fois batambola mitaka na ba jibeo bazo finga ma gratuit donc justement pour na intérêt ya batumo boyo les amis je sais qu'il y a des combattants oyo bazali na kati ya litwana te o bandeko na biso wana baza bino o bozo koluka ba cause malamu pour na mboko ya Congo bandeko na nga il est temps réveillez-vous prenez les choses na maboko to loba non tout le moyen to accompagner l'action ya mboka na biso to bandaka ko finga kaka mboka ngote tozo finga mboka wana tozo zwa mbongo ya batu moko boye to luka moyen ka ko pakola ka makila siko financier wana aza ya mboka nini aza ekolo nini aza nationalité nini aza mwasi to azali mobali point d'interrogation oyeba yekala wana to bombi wana plateau dévoilé te dans des jours yepé azozala wapi na France akouta mboka nini podo ya France financier wana auta mboka nini omoni siko ndenge balbalbaka ke bakangami eza na muninga nanga moboye ayebisanga papa na bango do bando loba soki ozosola na bango soki azosola na bana na ye albi soki bino bo lobika lokuta yeba ke kitino ya lokuta ezozelo liboso eri kotambola kolemba okoya pena ofandi na kiti no ya lokuta eri ofandi na kiti no ya lokuta na monoko no oyo kobima ekoza vérité pour lokuta do ezali soute 90 jours ezalaka pona moyibi jour moko ezalaka pona ye moko nzambe donc nakanisi saratola
toluka moyen to kabona toya suna ba information makambo esalinga monde mobu donc ça dire moi ba réserve ça ebele na dossier ngana onsenga ka na ba journaliste bayoka Laurent Sokoko lisusu tala mutazoloba obande ko soutenir bango après yo sala bango chantage esalaka batukutu bayokani to chele poison ba moko abimia eko répéter Saint-Esprit akoti katina nzambe so alinga tant to sambela nzambe kangola Congo siko so nzamba kangoli Congo na nzela Laurent Sokoko so nzambe muta toucher motema na epo tala na mutaza diriger et pas boketu ye muta pesa boketu mbongo me boketu o pc instruction siko so nzamba bite na kangola mboka Congo na nzela ya mutu moko a utiliser ka ye moko mutaza ki financer na bango pourquoi bobo ya ye pourquoi bo finga e bo sele be mission mabe congolais la muka tale sous émission à Laurent Sokoko botala le be mission na ye wana banda e bande iti na suka et vous allez comprendre quelque chose. Merci. Il est temps. Unité nationale Otozo Senga, Muluba, Mukongo, Muswahili, Mutetela, Mungala, Bekolo Nyonso ya Congo. Il est temps. To simba na loboko to kende liboso. To longwana na distraction na ba futilité ya batoyo et si to lembi. Et aussi nazo ko rappeler nos autorités, nos responsables bae onzambe apesi bino makoki grâce wana. Prenez vos responsabilités à main. Il y a certaines choses et zoko matina ba niveau haut c'est parce que bazo mona madusu ya kokote là. Bozotika carré wana vide. Voilà pourquoi certaines personnes bakoluka ko profiter pour jouer avec notre nation. Toza kaka na yango. Comment un groupe de gens bakosa la cabale na bango pour baya ba mettre par terre la ville de Kinshasa. Atabino moko soki par exemple boye bo mettre par terre la ville de Kinshasa, est-ce que vous avez la réussite totale ya dit nabino? Donc voilà tokozonga lisusu sima. Un vrai opposant, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un oyo azana besoin ya avancement ya mboka na ye, lorsqu'il s'oppose na ba action moko boye ayaka na ba proposition na moni que non papa kuna asala ki boye te biso ba combattant to lingité donc esale maboye botale la biso likambo douane parce que biso photo sala makamodo ya ke pa na biso botali bolandeli ba régler douane te to moni na mboka na biso boye zo marché te biso to proposer dollar bande mata voilà bo régler dollar boya na proposition te limité mais vous venez toujours avec des insultes na ko zoka mbongo ko tena poche sara liloba suka kutoka bwana liloba suka itakaka esali pasi à côté mususu bandeko esengwa bandeko mususu ba ovimbisa ba poche mais Dieu est juste. Dieu est juste, voilà. Merci encore une fois Naya Laurent Sokoko pour nous dévoiler biso vraiment vrai combat toye baraté to bana mona mdeza combat ya mboka biso nyoso to bana c'est que bana raison de batu ba kufa na est mais lelo na yo confirmer ngamo maloba na ngana milobela ke nandi baka penza te kezaka combat penza bon ils appellent bande comme mususu ba journaliste ou ba visera mingi pour que voir na pour ton information a mona ka so na lobeli makambo ba combat ba kokyo sala ngaboye na okende poto ya Dieu est juste so nzambe a tchaki ba moyen nyonso pona ko délivrer peuple Israël ak Moïse akumba yango aluka azwaka batu mibale te moko kaka peut-être eza Laurent Sokoko tota elaiti na suka dossier na bango ba osamba na France toyeba soki ya Laurent Sokosa to azoloba ya solo mais si et seulement si eza vrai on a changé nationalité et puis kolanda ngo kotala ngo eza pena réseau mais c'est tout un réseau. Sauf les avrais, c'est tout un réseau. Madame n'a commenté malienne. C'est tout un réseau. N'a changé ta nationalité. Tolinganité. Ba misusu ba kenda France lokola ba Tanzanie ba Kenya. Yekuna ke muto Kenya mais era komi abando finga abunda pona ba Congolais. Ale mbala moko do linga bwaka ngunda na ye akomi Congolais. Merci. C'est méchant. Donc ngai lo kana oloba
Congolais mabonde na biso tokanisa ata mosusu nzambe ayokaka te nayokaka nga nayebaka komba oyo ezalaka pour un but pour un cause mais oyo toyoki na monoko ya Laurent eza esu komba te lokwa nani bapesi biso bapreuve te mais komona baoba monene oyo azalaki na nsima bacombattant financier ya bacombattant ye moko moto abimi mpo na kodénoncer. Je pense que tous les cas de Borsamba na Paris kuna de trouver mais si seulement si c'est vrai bande na et puis ça passe pas si makasi voilà to ko ko bomanate même yemoko wayambo ande wona biso toko tika epeta kufa babo maito bakanga yo china kasho et choqué biso c'est entre nous mais pourquoi tu mis ça là na mabe pourquoi tu mis ça là na mabe dédicace ça ka moko je salue Monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, le Kramopao, Nzamba Batselo Susu. Nicolo. 25 ans. Nambulo Yozanango, Nzambe Abatsasu 25 ans. Et puis, Nzambe à soutenir, il y a Laurent Sokoko, Litoyo et Kinditina Souka. Les autorités pour accompagner. Pour accompagner. Ezala Kamtazaki criminel, Bazako sa plan baboma, basa coup d'état. Muto ayaka koyebisa chef mukonza mboka ketonga to boma yo ba protéger kaé. Voilà. Donc pour protéger il y a Laurent Sokoko. Protéger nous aussi hein parce que lorsque on fait ce genre des émissions Bapel yaka to kutana pe na makambo ebele. Mais nalobaka eloko moko liwa babanga ngo sona no kufite. Soki se kufi o koyeba no teke ngande na zabu ngande do na kufi. Yaya, c'est justement pour la bonne cause. To lingi bino pour que ngai na yo famille na yo bana no nyonso bazana mboko ya Congo. Moi si na yo famille no papa maman ba noko na yo nyonso baza to vivre heureux biso nyonso. To mona ba merveille wana. Baptême midi soir boké tu ko finga oyo ba combattant ba bozala ki nango et pas ba congolais. Où tu peux perdre en Sikoyo. Voilà. Merci. Donc, abonne à bon délivre. Merci. Kata. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.